Ba ndeko balanja kilongo TV mbote na biso boyebi Kinshasa topé RDC monde artistique tozana matanga tozolela tote ko perdre moko ya baba oba topé ba njoko ya théâtre na biso en l'occurrence papa Chaba Muteba topé les Moscovitch congolais kendaki depuis 2 jours awa lelo tozolela ye tozokanisa ye na pasi na motema tozalaki na résidence familiale esika matanga ezali kuna bongo baningane ya musala bakitaki wana pona ko consoler famille pe ko solola komeka koyeba ndenge nini matanga ekoleka ekosama ndenge nini. Chaba Moscovitch aza nani? Aza artiste comédien oyo azali ko évoluer na groupe Salongo oya RTNT OZRT à l'époque groupe yango Maréchal Mobutu Sese Seko kukungondo gwaza banga ye azwaki likanti ya groupe wana pona kote ya kabato yango so tel théâtre à groupe Salongo mingi za kote ya kosekeza mukeme mate yande ilikaka ebele aza moko ya bambiaka ya groupe Salongo bukumona mama bolingo mama bipendu masasi kabamba cartouche elombe groupe Salongo egorge batu ebele na kati ya groupe Salongo zena ba sernet ba mindondo ba lipati ba mama bomengo lelo ba ningana ya musala ba kite sur place azai moko ya Jean ba RTNT na groupe Salongo non c'est pas bolanda ba détail wana na yango tozo remercier bato nyoso bazo komela surtout pe bazo présenter ba condoléances na famille na ye quoi Lévi Cyril Arsène Modabi les garçons capables merci panayo merci mingi mama Milinde Mba motema tous pepele ambetolo merci na fiston Bastien de FB International merci na Edith Marquis Beauty merci na bino nyoso oyo bozo komela biso José de Londres to mona message na yo Koko Dianzombo merci panayo mame yenga jeto yenga merci panayo na kosepela to la nananu ba détail wana na kanti Christian Soumani na tanki futa gotekele toze longo to landa ndenge ni elekaki ba artiste comédien ba kiti na famille ya papa Chaba to landi ba détail. Les premiers août, bébé. Papa, salut,
RTNC. Il faut d'abord RTNC aza motaliboso ya manango artiste est na deuxième position. Maintenant n'habite cordon qu'est-ce que aux ana moya koloba wa n'habite parce que na n'habite réunion islamité n'habite cordon. C'est vrai, réunion séminante, c'est que l'opinion doit comprendre que le lot Toye Samuel Chaba Akoufi, c'est officiel. Tous en résidence naïe, Chaba Akoufi. Jusque-là, aucun programme n'est établi parce que nous sommes sololité, Toye, tous en famille, Toyeba. Parce qu'avant tout, nous sommes membre d'une famille. Famille, nous on a le programme, il y a une famille et nous, on vient en appui. Les temps péba Kouloutounion sur groupe Salomba Koka. Je ne peux pas prendre le devant seul parce que pour nous coordonnateur non nous avons un doyen Kwedi, nous avons un doyen Massoumou de Brende, nous avons Maman Bolingo, Maman Linga qui doit venir, au Bazali péba collègue, une deuxième famille pour Nachaba. Ndenge Cartouche Alobi, la RTNC aux employeurs Yachaba, Togokende, quelle disposition ba kozwa, mais tout cela oui après. Pour l'instant tozana nous à chaud, to comme la famille, tofana nanu et moment où comme to soana libota to solo là. Pour le moment, il n'y a pas d'informations à communiquer que confirmer Kofa ya Chaba. Merci. Non, ça c'est des petites questions. Oui, tu parles. Le côté normal, il faut le faire de moi. Oui, nous sommes ici dans la parcelle familiale, dans la résidence, il y a surtout à Pachaba, tous les bongona, collègues naïe, tout basaki musala naïe, beli nazomona na gauche na maman Boli, maman Bipendou, na droite na maman Boli et puis na président Lombe Soukari, na Masasi, na Campé, na solo na bango parce que na moni bazana maman Makasi, bazu mekepe ko ça la programme ba yeba qu'est-ce qui se passe ba ça ndeni jusqu'à présent tous là bato ba kenda ki morgue pour na ko ça la formalité banda le ba kufa kilomi na 16h. C'est pourquoi bande konaye et to démentir epé bato mususu oyo ba ya mauvaise foi oyo ba leka ki liboso ba yena ba caméra na bango pona koloba biloko mo atanga tino baninga na ye ba kimie mais wa toza ko démentir ngo faut atika biloko wana presse za na pona ko sangisa presse pona ko kabulati tango zo loko diffuser ba makambo lobaka makambo eza normal et non que oloba makambo yo eza vraiment dignité ko pesa maloba malamu te. Je pense que preuve yango yo tozomona ba baningane ya musala bazali awa. Donc il n'a pas démentir eloko yo presse nyonso yo balobaki mabe pona surtout ba collègue naye et presse botika tango bosa musala yeba ko sala musala lo ba kambo yo et ça la kate et papa ça c'est bonjour. Bonjour. Tout ça est singo ya komona yo surtout na lié ya matanga parce que tout le monde ba réseaux sociaux tout le monde publier ba n'importe quoi. En tout cas c'est plus sauté comme on a ba maloba ya bongo que baninga na ye bazomo na te ba yete et ça va passer et tout le monde yeba sikoyo programme ça ndengeni est-ce que programme ça mis déjà est-ce que na RTNC déjà et bino baninga na ye déjà bosangan déjà pour na réunion moko quelqu'un ko comment ndeko nanga koyeba ke tango moto akufaka la première des choses toyeba ke azana famille na ye. Ce qui docteur a confirmé que ndeko akufi d'abord azana famille et nasima ya famille na ye nde bis RTNC oyo ajoye na musala ya atali makambo na ye
et biso toyaka pona koappuyer na sima ya RTNC to koappuyer famille pona likambo na biso totambola nango malamu. Nous sommes là, ils ont dit première prise, comme on a que ndeko akufaki lobi na 17h. Tozui information 17h wana moto na moto aki na place na ye oyo azwaki déjà engagement. Donc bamusu bazwaki tenté, bon biso tozwaki temps ya koya awa na butu, tozaki ana butu. Mais na information de bouche à l'oreille na kobenga pour que moto na moto azala saisi, c'est pourquoi la première ezali tokutana na noboye. Yango ni cordon azo koma makamo kwa wanda azo koma wana eza yango déjà démarrage yango déjà salama parce que sans ba papier ko loba kaka loba rien. Donc c'est mieux kaka kubanda action ya ndenge président azo koma déjà boye démarrage on sangwana tokozela mokili mobimba te tant déjà 2 3 déjà tozawana on peut démarrer on les tozela ba mususu bazana no na contretemps mususu fois que na bureau signé nanu. Et dans la place où batika motovi mususu fois que nezando abimsana no biloko atika mwana bongo aya donc voilà mais comme ce comme dia bato liboso ya to baina d'abord au esengé de tout ça là comme réunion ya liboso Maboli passe na motema komona ndeko na biso papa na biso tozalaki na ensemble bo travail qui n'était moulayi et salamaki que peut-être 1 mois avant 2 semaines avant bozaki na papa Chaba. Oui. Tozaki daye na musala na place ya tournage semaine oyo tikoleka kuna tozalaki wana pe toye pona to tourner to bandi pe tournage bien mais esilaki te compte tenu ya ba caprice ya ba caméra tout ça to reporter yango to sala ngo semaine to rolanda kaka na semaine wana donc azalaki ne bien tozalaki na IP tokabwani pe bien atialaki koloba te ke azobele parce que toutefois ceux qui y est d'habitude ceux qui sont malades tam soyoki nzoto bien te ke akoya musala te abengaka nga souvent mona benga boli lelo na oya te nazoyoka nzoto bien te o signaler pe na musala pe na groupe ndenge tozalaka na salle to répétaka so tozana moyen ko répéter toyeki kuna. Donc oyebisi baninga ke muninga azoyoka mais atikali ko benga bongo te abengi pété na ndenge to bandi semaine o tiko ko écoulé donc abengi pété alobi pe le côté tozalaki na ba makambo na RTNC ya ndenge ba changer ki biso DGI wana balongola ki azalaki bazongisi mususu donc pendant lundi mardi mercredi na jeudi na bambula inoka ki wana totikali ko kutana te donc kaka hier na ba 13h nde mama oseka abengi nga mwasi na ye abengi ngai alobi mama oza na bisi nga bina na ndako abi toye na papa na hôpital awa na clinique Ngaliema aza sérieusement malade abeli nini alobi na nga kaka azalaki koyoka libumu pasi na libumu pasi wana donc après nde akangami azoloba lisusu te nde toye na ye sikoyo na hôpital toza na clinique Ngaliema na pe na yebisi nga lobi oui ça va lokolo lobi bongo vers 17h ba après-midi na kolukana koma wana tobengani pe na ba président Ilombe tobengani wana bango nyonso presque assez à informaki bato donc koyeba ki azobele c'était hier na ba erwana oyo abengaki tutikala koyoka sanga malade te pour que na 17h baya kobenga sango ekwe donc tutikali koyeba pete nini compliqué qui est nini salemi pour éviter. OK, Maboli na koyoka ndengo to koloba ke ozaki ko sala répétition. Ozaki na programme moko ya répétition bonga ça est-ce que ozaki na pièce mo bozaki ko sala to eba peut-être titre nango to peut-être yé anga jouer rôle ni na pièce nango. Nanu penza to tourna kité to sala ki yango te parce que jour to linga to tourna ki lisusu te ba caméra et dekonaki yango wana to reportaki donc to pesaki yango nanu forme te ya koloba ke ezalaki boye to ya ko jouer boy
bon tout si c'est parce que ce problème il y a la répétition té a benga kayo boli en tout cas dans un mois koko somoko il y a moins ya exalité mais ça la marqué que dernier jour vous avez ba moment vous avez kiné wana peut-être à lobaki maloba moko pa na yo peut-être les autres talobi ndeko maloba lobaki peut-être atikelanga maloba sukate te journée wana lokola tozali concentré na tournage tozali kosolola makambo mususu te tozali vraiment kaka na concentration pour tout tourner alors nandenge pe matériel ekomaki compliqué et mo tokomaki kaka bango moko pe bazotelema bakende boye bakeboke bon banile pe tournage après wana pe jour asuka ngai na ye tokutani ka wana. Et ça m'a passé, ça a un témoignage à Boye, mon abilité ninte, du coup, to katiki biso, et ça m'a passé. Mais la précision, mon sous tourne gâteau yeba, ma bipé, tout yeba, est-ce que il y a cela qui membre tout à cadre na RTNC? Merci beaucoup pour la question. Tous les cadres, tous les agents RTNC, tous les cadres RTNC. Parce que tout ça, c'est une RTNC. Tout ça, c'est belé. Cadre na cadre. Donc, ça, c'est que Moutoumoko, non jamais. Cadre, il y a radio-télévision nationale congolaise. Chaba. Bisolé, tu as qui ban amiki, tu as côté la télévision. Comment on a besoin de bozo sala musala kitoko, bovolua kitoko. Maman, oza maman oza icône na mboka oyo. Mais surtout tali, bourgeois mingi na papa Chaba. Je pense que Papa Chaba est là qu'on a tiqué na mémoire na yo na musala za ko sala surtout. Mon fils, dès que vous tous aboyé, tous avez un rôle moto na rôle ne va pas sakai. Nana je sur rôle à Chaba. Hein? Ata ba passe ba ko na ba on so deng mon côté. Moi mon place mon ko zali kaka boy place mais ba ko ba da ka pesa uniforme te. Photocopie ko zali mon originalité hein. Chaba zate Chaba nana uzo rola Chaba et belé pour bungisa et c'est tout ba doublant biba doublante jamais. Mon fils, merci beaucoup. Tika carnaval. Yo baksani ni surtout pour ndeko na yo aito tika yo. Iya zan de côté pendant ya za vraiment papa. Aza papa bandeko na ye bango ye o babandaki mosala ensemble. Nga za mwana kutu ya suka ona eko remplacer na simawa sango oyo en tout cas et déranger mutonyo surtout makasi parce que semaine passée tozaki na papa toyoka ki sango ya maladie ti kaka lobi na 17h nde toyeko ka sango papa kufi en tout cas toza très abattu na message o na sango oyo ikomeli biso papa atalaki bandeko na ete ya bosani biso nde tovanja mutazana esengo azate ozaka tempe ya ko jouer place mona papa oui na joie na venir encore na tableau ni to pièce ni mama pièce ngo auto jouera na mbushimai na auto na kuto auto zaka tableau mona zaka moi sa papa Chaba ezaka film ni lisusu c'est le film ngo busanta to ngende mbujimai bambule le kebele kebele donc il faut que on se makanisi sima mitweza non kimiate na munition tout le temps na papa oza kota na télévision mais c'est ko jouer na yi ezala kindeni bete so moi sur ta 30 secondes donc nazaka mwana muke nazaka kota ba mikolo nyonso na télévision soué nange zalaka un jour penza na matasen moko na lipati na Solange na taliba mama bolingo na ba obaza na poto donc jour ali boso na zara na scène na papa en tout cas vraiment na sepela makasi parce que personne mina motonia sauter c'est ça kakandenge toujours continuer na biso namoni président Lombe azali un peu occupé azali ko sala communiquer surtout donc il faut comprendre pour tout le président Lombe za passi mais to profiter car le roi tout le monde y est boyé après ça ta moi à 30 secondes ça va permettre biso président Lombe en tout cas limbisa biso mke de quoi tout le monde y est boyé to profiter parce que ça mutamisala est belé surtout président
Vous allez proche, il y a des artistes comédiens nyonso na Congo, surtout na ba oyo bazwaka traitement, il y a contre maman Denise Nyakero. Tolingi to yeba pour préciser biso est-ce que papa Chaba yé peut azala qui parmi? Bien, merci. Oui, papa Chaba zaki bénéficiaire il y a assurance médicale. Ndenge ba comédien sur Mikolo, il y a Kishasa, bazali ba bénéficiaire nango. Donc maman Denise a ça qui a faveur na Mikolo dont Chaba. Donc bazaki bénéficiaire d'ailleurs tant que hôpital, ba kende na hôpital Mususu et tant to sololi, non bolongwa kuna boke na Ngalima parce que Ngalima est l'un des hôpitaux où ils ont la liste il y a où puis ça artiste comédien ba soin. Bakende na ekuna bon comme maladie ici kolaki il est brusque mais et kolimba moko est emporté. Voilà. Je pense que déjà na niveau il y a la fondation déjà bazadi déjà saisi par rapport à l'organisation. Oui, parce que bon balandaka dossier à santé ba comédien moko tant déjà liwa ezui moko na biso baza saisi. La fondation Maman Denise Nyakero Tshisekedi déjà saisi il y a liwa ya vieux sable. Bon, tout profiter de la moko lokola yo surtout dans le na bango ba comédien. Mais dans les réseaux sociaux le mot c'est puis singaité personnellement bato mususu bazolo mabe mingi pona likambo tali ya papa na biso ya ndemosi qui va payer visa ndemosi ya voyager souté tout yeba au préciser pona eloko les ba madia mabe au préciser bato ba yeba et ça mindenge ni juste. Non, on a eu information officiellement mais naza parmi bato bazaro banga un peu ceux qui zabongo nga ko surprendre ngate parce que l'Afrique du Sud a bloqué banzela nyonso par le fait que le monde entier est épicentre, il y a 4e vague, il y a coronavirus et l'Afrique du Sud. Et bon, plutôt na bango baza débordé. Bon, plutôt ils a débordé. Tu échanges même dans des amis, des frères qui sont médecins là-bas. Avant, ceux qui ont bongo, parce que j'attends la suite officiellement, ceux qui ont bongo, bah ça les refuges, je crois, c'est par rapport à l'incapacité de l'Afrique du Sud, il y a des malades, en dehors du territoire national. Baza déjà plutôt sud-africains a débordé na ba cas ya Covid-19 et est belé et je pense ceux qui va les refuges c'est par rapport à cette réalité. Mais je pense que diplomatiquement ils vont trouver toujours des prétextes, mais sinon l'Afrique du Sud de l'élo est comme une difficulté au yamba étranger surtout dans le cas de maladie parce que les médecins tous les personnels soignants baza débordé. Mais faut-il encore une confirmation? Il y a le Cambouano lobby. Non, une confirmation. Je pense que communiquer mon condamne et pessamité pour na il y a papa nabiso Chaba au bataro retenir. Mais tout ça justement pour tout sur la famille. Je crois papa Massassi Alobaki, l'homme appartient avant tout à une famille. À ta PDG d'entreprise, à ta président de la République. Bomonaki Etienne Tshisekedi Wamulumba, tout grand qu'il a été et qu'il est encore, mais Ebembe et Yaki famille Mtekundi, alors qu'il y a une personnalité à la République, Tshisekedi Wamulumba. Donc famille Mtekundi. Ebembe Mobutu, c'est ce que Kungwendo et Yana Nouté parce que famille ne permettait pas République et l'Ongola Ebembe na Maroc et Yahawa. Donc la personne appartient avant tout à une famille. Et c'est un respect, il y a réalité, on a des groupes salon toyi awa, tout sur la famille. C'est vrai que dans un premier temps, ils ont nous achou, toujours partagé de leur nalibota. Mais pourquoi? Et c'est qu'à espérer de se calmer, nous allons échanger avec différents responsables de la famille. Quelle orientation on prend? Quelle orientation on prend? Et puis, parce que Sable, c'est un cadre RTNC. Comment disposition RTNC donc là on ne dit encore rien, on ne peut pas officialiser un programme, ça ne le sera que après Masolo et la famille de tous. Merci. Merci.
nakelela na le premier août olukinga na lie pepe papa sali nanga Voilà, merci beaucoup. Wana bomwendeni lekaki na pasi na motema libota bazolela bazokokate et shaba bazali kozela ete bebe papa shaba za vi mulai yenda kusungaka libota yende asaka po ya famille kasi ye wana nde nzambe apesi nzambe pe azwi nzambe azwa kaka lokumu ye apesaki biso papa shaba. Merci mingi et pas le pasteur de la foi pasteur Jean-Paul Mata l'homme de la foi. Merci et pas pasteur Ringo Mambote. Merci pas pasteur Kosi bozotika bisote na mabondeli. Merci mingi na bandeko nyonso Jean Didier Motona Kolo na mama Nati. Merci pa na yo mama Natalize kona bosani pe yote bino nyonso obolinga rabi mavinga. Merci pa na bino tokozala na nan basali programme ya matanga ya papa Shabate Moscovitch na basali programme n'était pas kufaki kaka hier bazozela ndenge ba programme nyonso kozala tokosignale bino pe tokozala na pona ba obsèque nyonso tokosela bino en direct na Kilongo TV kino na animation to pe na Necropole nyonso koleka na Kilongo TV. Merci na bino nyonso bosutenaka biso. Merci na bino nyonso bolingaka biso tokutemba sima numéro ya sika Kilongo TV. Le business a ses idées, FB International Agence a ses abonnés. Le fret Europe, RDC, a retrouvé son identité. Pour l'envoi de vos colis, bagages, véhicules et autres, courrier express à destination Kinshasa RDC, une seule agence, FB International. FB Business, et pas fils de ma scène, à un bisou que tu as. Maringa Septande. Maringa Septande, c'est là que j'explique. Alors, Maringa Septande, FB International. Na Kasavubu, c'est là que c'est na Kasavubu. Ça va sauter na Kasavubu na Maringa wana. La sécurité de vos bagages sont assurées en un voyage rapide et à bon port, quelle que soit la quantité. Du déposage jusqu'à l'entreposage, FB International assure comme jamais. Alors jamais. Nous organisons des frettes aériennes et maritimes. Awana FB International Business. Biloko et komaka peto zwaka. Et komaka peto zwaka. Pour plus de contacts, International. FB International. Souka. FB International. Danger. FB International. Adega. FB International. Balobi kunande masolo ya kati. Mosusu olela. Mais FB International yango ni masolo. Papa, on est sénat. Oh, Kasina na Kalinga. Mais on continue souki. Papa, on a tout continue souki. Oh. Oh, papa continue souki. Tu n'as des fils. On continue souki. On va comme si on a pas de papa. On continue sénat la souki. On a des fils. On va comme si on a pas de. Pourquoi on a souki na papa. On continue souki. On a souki. On continue souki na la kon. Tout ça. Papa, on faut ça y est maman. Oh. Mama, akati osuki ndenge nini? Osaleli produit nini? Mama na ngai, tala produit asali Zazu. Produit ya kala. Basali la mosusu te. Et kati esuki ekomi ngai, nasala kosuki de na kata osuki. Non, katanga suki te papa. Ah, tanti. J'ai une fille au point où il est levé pour dire c'est la suki. Donc quand vous signez, nga suki na wana yaka awa kala bakata nga suki te. Tala nga depuis na koma na suki bele tala. Pour les cheveux brillants et pleins de santé que vous aimez, faites confiance à la gamme Edith Marquis Beauty. Edith Marquis Beauty
Produit 100% naturel pour satisfaire toutes les femmes, les enfants, mais aussi les hommes. Batata Mabandi. Solution Zouami. Avec la marque internationale Edith Marquis Beauty, vous y trouverez aussi la pommade, shampoing, huile miracle et l'après-shampoing pour la réparation et les traitements de vos cheveux. Utilisez la marque Edith Marquis Beauty pour bénéficier de ces 3 actions. Alors, ne posez pas de questions pour savoir où se vend le produit Edith Marquis Beauty, puisque c'est une marque internationale. Il vous suffit tout simplement d'appeler au numéro Sokobengi Osamo Bimba. Edith Marquis Beauty, la protection et la garantie de nos cheveux. Edith Marquis Beauty, solution à la sous